lelo toye nanu tolobela likambo yo affaire ya kibombanda entre mama na biso Dinana la Douce na Sarah Masiala. Bande onanga tozo kaka na internet Dinana la Douce na Sarah Masiala baweli mobali bazo solola te baza ya kokabwana makambu eke ezongi makambu ebele ezolobama na internet. Alors lelo chez Irsil Botelo TV to lukato yeba est-ce que problème ango eza ya solo Dinana la Douce na Sarah Masiala bazo wela mobali to yango te. Batu ba lobby, batu ba remarqué kaka que Dinana postara lissu Sarah Masiala te et puis Sarah Masiala postara lissu Dinana la Douce te. Preuve ane que Christmas et leki, Noël et leki, bango ba fêtera souvent ensemble po Dinana la Douce, en tout cas Sarah Masiala koma lokola leki na ye vraiment donc leki na ye penza ya makila. Ndenge Sarah Masiala akoma epa ya Dinana la Douce. Alors batu ba moni moi changement bazala ki soit ensemble te ba moi na soit ensemble te batu ba lobby oyo esengela ki ba dévoiler et ana ba secret mususu o tokoyo kango lelo awa epa ya Irsil Botelo TV. Alors bandeko nanga lelo noza nanga presete na obanda penza likambu nanga banda ne bandeli na lukana faire comprendre bino problème ango eza nini et puis Sarah Masiala akoma ko voyager ndenge nini ndo nanga so ezambala liboso otombe na Irsil Botelo TV en tout cas na kimia nyonso tolobaka nanu bonjour bonsoir wana tolobaka déjà et dépendra na air oyo Rolanda biso Ming na air oyo kolanda Irsil Botelo TV ndo koyeba okoyamba bonjour tope okoyamba bonsoir. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu mbote esika nyonso bozali na bandako na bino na mabala na bino na bafoye na bino en tout cas mbote esika nyonso oyo bozali. Bande onanga lelo toye kolobela likamba Sarah Masiala na Dinana la Douce. Toye kolobela yango pourquoi toye kolobela yango po tolingi kaka to éclaircir batu tolingi kaka toluka tolobela na likambo yango po tozoyoka yango na ndenga mabe alors tolobela yango bato bayeba ki vérité te bayeba vérité na likambo yango nde onanga soki ezambala no liboso okoti na Irsil Botelo TV osabone commenter o like o partager be émission na biso ka ndenge ezalaka na système moko ya bien tango koti osabone tango koti tango s'abonner o like tango o like o partager en tout cas et osala malamu mingi mingi tango s'abonner fina cloche ya notification pour que prochainement tango Irsil Botelo TV ya kokota ba émission na ye tango kokota ba analyse na ye ekomela yo partout oyo o kozala yango tolobaka beaucoup plus fina cloche ya notification o activer ngonga wana comme ça ba vidéo nyonso tokota ekokomela yo partout o kozala. Bando nanga likambo somo likambo soni likambo ngo eza nini o ezoleka entre papa na mama na biso Sarah Masiala na Dinana la Douce. Mobali yango kombo na ye nani mobali yango azalaka wapi lelo nde tozoyoka makambo ngo nyonso awa. D'abord pona banda photo banda ne bandeli po bo comprendre très bien ndeko tango koti soit vraiment kiti vanda na yo donc soit kiti mi vandisa na oka kesiko zali po o comprendre le solo oyo très bien. Baloba mingi ka ba comédien na biso ba fingisa biso ba comédien na biso ba lingika kolinga mibali moko et ba comédien na biso do toyoka kayango partout. Sarah Masiala azaki na mo azada na mobali na o azaka na poto o to mona ki ba vidéo mobala sela ki ekutu ba anniversaire toyoka ki to mona ki nyonso na otala boy. Est-ce que mobala ngo ye wana ba weleli na Dinana to yete to landa. Dinana la Douce azwa Sarah Masiala lokwa leki na ye. Azwa vraiment Sarah Masiala lokola leki na ye. Tangu Dinana ba chance komi ko sourire, Dinana komi ko voyager. Po Dinana bo mona oyo. Dinana ana mbongo ya kimia o ezake alobate a manifestera pe vantar makasi te. D'ailleurs pona bato batala télé réalité Dinana boyebi Dinana ana ndaku ne ya kafu na Congo. Donc ananda kwa kitoka futela appartement bien arula carrosse bien donc nyos ya ye ezalaka vraiment bien.
derrière nango balobaka ezaka na homme politique moko abimaka na dinana o asalaka ye po azala. Donc quand nde balobaka bana bayombe na bachance na bango, dinana azaka na mwa chance na ye azwaka bamibali moko ya malonga. Donc azwaka bamibali moko teke o ya bapusana kuna pusana katuka te, ye azwaka mwa bamibali moko ya malonga, azwaka mwa bahomme moko vraiment oyo bazalaka na mbongo. Toyoka lisolo bandeko. Bala na ete azala mama bana mibale, abota na bana na mibale, akoma na kaka azui oyo ezui kaka ndenge rythme ba comédien na biso ekendelaka. Dinana akoma na ekobima na mobali ne mobo ya mbongo, mobali wana vraiment a sponsorisaka ye na makambo ebele, aza sponsor na ye na makambo ebele. Lelo to koma mona bana dinana ba koma voyager kepe poto abeti tour azongi, akoma na mbongo na ye malgré azaka pe na chaîne na ya YouTube o akotaka ba théâtre et ça la kaepe azala o azali, mais beaucoup plus ana mobile nemoko ya mbongo o akomisa ndenge azali. Alors dinana ayaki kozwa visa Schengen ka ndenge zalaka tanga zuba visa na ya Schengen wana ayako kende lokwa ko baloba ndeni lokwa ko parrainer aya osala parrainage akenda na nini kuna asala Sarah Masiala parrainage ti bomona lelo Sarah Masiala zwa ba visa akoma ko voyager dinana akenda na Schengen pour que ça la parrainage pour na Sarah Masiala. Donc andima zwa ba charge Sarah Masiala que akimate problème nyonso comme la Sarah Masiala batalela ye bablo mwa bongo. Donc akenda penza ko signer na gouvernement signer makambo nyonso ti bazwa pe Sarah Masiala ba pesa ye visa Schengen. Yaro lelo bokoma omona pe Sarah Masiala comment voyager akoma pa kepo to azongi po dina na sala parrainage na visa na bango. Lelo Sarah Masiala pe azwa visa Schengen. Soka azwango grâce ya dinana la douce. Alors dinana la douce azwaka vraiment Sarah Masiala lokola leki na ye. Azwaka leki na ye bomona asoboke na page ya dinana la douce bokoti bo vérifier ba vidéo botala. Eza na dinana feta Noël, ceux qui que Noël ba fêter ensemble na Sarah Masiala omona soki bilamba o bana ya dinana ba olata yango pe Sarah Masiala olata. Sarah Masiala lala pa dinana kenda azaka na nini teke o azala o te na mwa ba limite mo azaka na limite te. Sarah Masiala témoigner que dinana azwaye vraiment donc lokola leki na ye ba vandaka bien na dinana asala témoignage na concernant relation ya ye na dinana. Alors na moya lelo to komo mona makambo changer to mona Sarah Masiala soka aplibia lisusu dinana te to mona pe dinana aplibia lisusu Sarah Masiala te. Dinana asuki sa ko plibier Sarah Masiala le jour ya anniversaire ya Sarah Masiala zaka le 28 8e mois. Nde dinana aplibia ka Sarah Masiala depuis 8e mois. Alors dinana fêter Noël ye mona banane a fêter na Sarah Masiala te. Problème auto ya lobela na internet ya likama mosinjo auto zo lobela soki eza vraiment problème o eza ya solo en tout cas esa la pasi et puis esa la soni. Pourquoi dans lobby esa la soni pour dinana la douce na Sarah Masiala ba koma déjà yana leki dinana asala bolamu ebele epa ya Sarah Masiala o Sarah Masiala yemoko aleka dana be mission pour ka loba pena bolamu o dinana sala ye aibite akozongisa ngo na nini yemoka lobango. Donc tant muta komi dana niveau leka na internet aloba bongo c'est que bolamu eleki ebele. C'est que bolamu eleki ebele. Alors ce qui li kamboyo li solo o eza vraiment ya solo et ça la pasi et ozoki sape mitema. Ba comédien na mboka na biso na oto sala émission mo ya Karine ya Madonna oto lobela likambo. Ba comédien na mboka na biso balingi kozwa vie au sérieux te. Ba comédien na mboka na biso balingi ka mobali. Soke zake Sarah Masiala alingi garçon na Medi garçon ngo mobala ngo ba wela kombo na eza Medi mobala ngo azaka na Turquie mobala ngo abimaka na dina na zaki mobala ngo za joueur na mboka na biso mais basomba ye na Turquie akoma obeta kuna na Turquie. Akoma beta kuna na Chine na Chine akoma beta kuna na Turquie te na Chine mobala ngo azaka na Chine akoma beta kuna na Chine. Soki lelo likambo wana eza ya solo en tout cas epesa passe na dinana et puis eza la soni pona ba comédien na biso. Pourquoi na lobby epesa passe na dinana po dinana azwaka Sarah Masiala lokwa leki na ye.
azwaka Sarah Masala loko ateke bayebani na théâtre akoma azwa loko akutu mwana ya liboso tomonaka biso moko maye kutu ya kobeta masole belebele ezate tomonaka alors et ozala pasi to e ozala soni na ndenge nini ezala soni po Sarah Masiala ka moko otomonana toyebi ke aza déjà fiancé toyebi ke Sarah Masala so akena poto akenda na ndako mobali na ye aza déjà fiancé si ba fiancé akenda na ndako mobali ne na poto d'ailleurs tomona ki mobali ngo asela ki Sarah Masiala anniversaire Sarah Masiala soka ke poto akomela epa mobali na ye wana mobali ana za reconnu na réseaux sociaux po biso nyonso toyebi ye tomona kande bapesana ka biz tomona ka babubo manoka bazala ka ba invité na fête wana ya Sarah Masiala ba Barcelone bango nyonso bazala ka ba invité na fête wana o basela ka Sarah Masiala anniversaire surprise nasi bango nyonso na sur bazala ka ba invité kuna. Alors toyebi mobali wana tomona mobali wana biso nyonso toyebi Sarah Masiala na mobali wana siko esala soni na ngamba Sarah Masiala to ebebisela pe relation na ye na mwana mobali wana alors nina na pe ana ba relation ebele bomoni lo to lobake ba comédienne na biso baotambusa vie na bango na sérieuté dina na pe ana ba relation na ebele otoyo kaka koto kutana mwa mu continue mo boye koto kutubu en tout cas ko bebisila pe cop na so ko bebisila pe ba relation na na ndenge ke ana ba relation o déjà za ba personnalité moko ya likolo bozomona ba relation na o ba déjà batumo ya likolo alors e ko bebisila pe relation na soki likambo otoyoka eza ya solo bato lelo ba confirma ngo po ba mona dina na yemoko po ba mona Sarah Masiala yemoko po ba mona bango lisu together tendenge zalaki dina na soka linga voyager okay na Sarah Masiala ketika ye bo mona ambiance nenge zalaki mais ambiance wana lelo ezalaka lisusu te conseil na biso to pesa na dina na tope na mama na biso Sarah Masiala eza nini loba ke likambo yo ezala ya solo te mais tonzimi pete ke internet jamais bato bayaka baye ko inventer makambo 5000 moto mo boye sala pembeni yango boyoka baloba na bino toujours milinge bima te so moto ezate bapanzi sango bayo betaka CTR nyonso ko yo te ya ka ba comédienne na biso bozwa vie na bino na sérieux bozwa vie na bino na lelo likamba kokoya na mobali moko o eza likamba ezo régner na ba comédien bele bazaka ka balinga ki mobali moko toke pa mamepela kuna mamepela koto na bijou la reine baswa na boye likola mobali to ya pesu koto eza sous discussion likola mobali en tout cas eza soni soki likambo eza ya solo eza soni Sarah Masala obeti yango mabe. Donc ce que c'est solo c'est que Sarah Masiala nde abeti yango mabe po Sarah Masiala ayebi façon o dina na azuela kai malgré toyoka ki ayeba kite ke mobali wana bimaka na dina na eza pasi pe mape soni na ba comédien na biso soni na ba comédien na mboka na biso ba comédien na Congo bo salaka biso soni likambo epanzani na internet soki eza ya lukuta en tout cas ndekwa bimisi likambo soki eza ya lukuta boluki bo inventer likambo pona koya ko sali répétition ya dina na Sarah Masiala en tout cas nzamba olimbisa bino te Sereza vraiment lukuta ko yo salir ba personnalité bato ba de o ba yebani na réseaux sociaux ko ya ko salir ba personnalité bato pe bana mibali na bango et ça la vraiment kitoko makaste wana nzamba ko limbisa binote mais soki eza likambo moko ya solo en tout cas ba comédien bo revoir nanu ba bizali na bino bo revoir nanu ba façon na bino ya kozalela bo revoir nanu ba façon na bino ya kozalela lelo bo kanisa teke kolinga mibali misatu 4 5 yango ndeza vie e nango vite okoza na mobali no moko me bo va na bino kimia oza na pédicure azo sunga yo bo vie e koma bongo lelo ba comédien na biso balinga libala te bino kasi badina na la douce nde babwe bazanga mtocha baona mabala soit bazanga mibale obala bango non bazanga mibale obala bango te bazanga pe mibale ko proposer bango libala te problème ezake ba comédien na mboka na biso balinga mabala te ba comédien na mboka na biso balinga mingi bazala indépendante yango mo ba comédien na mboka na biso balinga na bango mabala te
batu mingi babimela bango po babala bango me balingaka te po bamona ke so babali bakontinue mosala na bango bien te. Donc c'est mieux bazala na bango kaka bongo ezu aye awa zwi na ye aye awa zwi na eza comportement mingi ya bacomédienne na biso. Bijou la reine ye wana tobetaki tolo tosepeli Bijou la reine abali ye Bijou la reine abali mais eza na bascandale oyo toyoka eya na bascandale oyo toyoka oyoka mpe ya bascandale oyo tofongoli munoko lobi mwasa libala kozala boye eza pasi pe mapona ba comédien na biso. Ba comédien na biso bosala air mosoni na biso. Lelo tobeta tolo tona ba comédien na kitoko. Tobeta tolo tona ba comédien mo ba se respectaka. Eza mbali boso toyoka dina na makambu. O toyoka dina na makambu ke. Dina na ixi pechanga bazowela mobali. Dina na ixi pechanga jusqu'à présent. Totikala zo vérité te pona likambo yango. Jusqu'à présent, mutumoka yana vérité te ke oba audio yangoyo, oba audio yango ba bunji toyoka te, mais toyoka kake ixi pechanga na dina na la douce bayoka na lisute pe ba weli mobali yango ezaki bongo gentili ngobila toyoka ngo ba wela mobali yango bayoka na rate, mais to vanda kabwe to vandi to lali to lamuki to yo mona directement mama abiso dina na aye ko poster video ya ye na ixi pechanga. Batu nyoso babanda olo bakanga munoko batu batikala na soni. Tolali tolamuki toyo kasuka na internet babimisi ete balingi ba couvrir likambo yo po esalaka bango soni yango balinga ba couvrir yango toyoka nyoso. En tout cas, epesaka pasi, epesaka soni, lelo so tozomona makambo ezokweyaka na monda ya comédien mboka na biso esala soni. Esa la soni. En tout cas, dina na la douce soki likambo bat ba le baiser ya solo te to na posa to mona Yona Sarah Masiala. To na posa to mona dina na Sarah Masiala po dina na ana ba fan na ye. Sarah Masiala ana ba fan na ye. E na ba bilo musubo osala bijo bo monika kete eza nango likambo eleki mais eleze ba fan na bino pas possible. Place yoza au mona na oka te e longo problème moko eleki e longo ka ba buzz e longo ka likamo be réseaux sociaux de ba mesana obimisa makambo oloba no ka bongo mais oyeba te combien de fans au perdre kana likambo wana fan ana motema ne yokanisa e ana ba fan musuba linga koyoka mutu na bona busoba te dosoka yokika mutu na busoba directement alongwe fan na eza. Lelo Karine Mokonza perdra ba chinois belé mususu ba chinois belé ba kima mususu pona ba bisala sala. Lelo ba chinois belé ba kima pona ba bisala sala mususu. Et ana ba fan mususu ba supporter yo, a supporter ma bena a supporter vandina ye. Mais ana ba fan mususu ba supporter te. Et ana ba fan mususu a bengo apesi conseil, te likambo penzo bêtiser nango a bengo a lobby. Mais ana ba tu mususu ba loba te. Aya yebisa ote ke likambo bêtiser nango aya yebisa ote aloba na ote mais za batu musu ba lobaka yebisa yo aloba note directement ayini yo boyebi combien de fans au Sarah Masiala au perdre Sarah Masiala batebele ba comment batu musu ebele ba comment olinga Sarah Masiala grâce à Dinana batu pe ebele ba comment olinga Dinana grâce à Sarah Masiala Dio na bangwana sala déjà bien. Et ça l'a déjà bien. Comment on a Sarah Masiala kangamina Dinana et ça l'a déjà bien. Mais le lot au monde a film a Dinana tout le monde a sous Sarah Masiala te. Or Sarah Masiala zaki mutumoka bande kozanga jamais na ba film a Dinana. Sarah Masiala bande kozanga jamais na film a Dinana. Film ne nyoso Dinana côté na chaîne na il faut Sarah Masiala zala. Il faut ezaki pendant avec obligatoire pour ebike Sarah Masiala moi na ye Sarah Masiala o ya benga leki na Sarah Masiala a o ya benga ndeko na abando zanga te mais soki likambo eye okabola bango soki eza ya solo en tout cas eza soni mibale bele ba comment osakana basi ya ba théâtre na biso combien de mibale eza ya poto eza ya kini eza ya wapi surtout ya poto. Po ba comédien biso balinga ba mibala pampa na kini te pa linga mobile na kini forza mutu mo boye ana mo niveau mo we na nino na l'état au mona wana de balingi ka pamba bwe balinga na bango te. Alors mibala poto ba yo sakana bango Sarah Masiala za mobile na poto o toyoka kike mobile wana ye mtabota na priska kanushipi ndenge toyoka ka
wana seke mibala poto bomonte mibala poto ba osakana ba comédien na biso. En tout cas eza pasi eza soni eza pasi ya dit olinga yo makasi dina na la douce na benga ka la douce na sepelaka na mingi dina na aza très joli a joua kitoko aza sage en tout cas azaka vraiment bien po oyi na ye po olinga ite fo zaka mutumo oza na ofan na ite po olinga ite. En tout cas c'est ya solo epé ça passe surtout na ba fan mingi ya dina na po toyoka likamba liboso ezaki ya papa Caleb dina na bimana Caleb ekutu baboyani ekutu basali bwe toyoka ngo eyo sila toyoka o apeshanga toyesu koyoka o ya Sarah Masiala esala bien te na ba fan esala bien te ba fanatique balinga bino makasi ba fan na bino balinga bino makasi alors bosala pe ba biloko oyo e osepelisa bango e no bosala ka ba biloko mo barando moko inutile basonelaki mobali bawelelaki mobali ba comédien na biso zala ka likamba mobali soki mobali te succès ezaka nini na ba comédien na biso ezaka nini ezaka kuno oyoka o bawelaki mobali babundaki bawelaki mobali bawelaki mobali koto toyoka bawelaki mobali koto toyoka succès ezaka nini na ba comédien na biso eza nini en tout cas eza pasi eza soni soki likambo eza vraiment ya solo boyebake bobebisi mitema ya bato ebele o balinga bino. Pourquoi ba comédien na biso bazala teke bakanga mimi bale petit suka ya bomoy ezala ka soki ba o bakanga mimi bale o kaka likambu boye pu ekaboli bango akena ngambo ne o akena ngambo na ezaka nini tomona likambo pa ici peshanga na bel nana nina na sila bazala ko kanga bango mibale mais lelo koma mutna na ngambo na e koma o akenda na ndenge ne o akenda na ndenge na e likambo ezaka nini na ba comédien boko okanga matepe na bokanga mi pe 2 personnes ti bokanga mi pe ti esili mais ba comédien na biso zaka so bakanga mi après le bikuna makambo ebimi après le bikuna makambo ebimi eza kitoko te eza vraiment kitoko te bosala yango penza kitoko mingi te eza malamu te lelo tomoni sila na Bellevue bazaka bien mais tala lelo bo diable moka akota likola succès o akebwe epesa problème. Bozalo kwa na ba Nigeria tolobara toujours ba comédien na biso bolandaka ta exemple ba bi exemple malamu yango nde to kopiaka ya mabeto bwa kaka bolandaka ta exemple ba Nigerian de bazalaka ba Nigérien bazaka bien to mona bango ba osangana ya biso zaka N Pro Max ya biso zaka maladi maoye wana na maladi ya mpese bana basali yango bandeko na egabia leka loba epela leka loba ya biso zaka koloba en tout cas eza vraiment malamu te soki likambo eza ya solo Sarah Masiala na dina na bobeti faux soki eza ya solo vraiment Sarah Masiala obeti faux. Alors merci bandeko nanga obolanda Irsi Botela TV merci batu nyonso obotiaka vraiment matoi pona koyoka biso wana topesi bino merci nzamba lola apambola bino ndeko nanga soki eza mbala liboso okoti na Irsi Botela TV tolobaka toujours comme habitude soki eza mbala no ya liboso o trouver Irsi Botela TV o s'abonner o commenter o liker o partager ba vidéo na biso nzambe a kopambola yo ba abonnement na biso to sepelaka nango ba partage na bino nde esalaka force na biso na loba toujours na sambela pona bato ba partager ba émission na biso po sans bino mawa pledo nzambe fo batela bino nzambe fo pambola bino pourtant bo pambola pe chaîne na biso eza vraiment important makasi pona biso nzamba pambola mutu nyonso o akoti o alandi émission na biso nzamba pambola mutu nyonso o akaboli a pandi émission na biso kaboli na WhatsApp o partager na Messenger o partager na Facebook o partager na ba ami na yo o partager partout o ozali nzamba lola a pambola yo nzambe amona yo na volonté to na motema malamu oyo o lakisi Irsi Botela TV pona ko partager ba vidéo na biso en tout cas nzamba lola amona yo ndeko nanga esika o ozali wana pesi bambote nanga na linda bukulu ya balinda oyo eza vraiment mwana ye en tout cas tozo continuer toujours ko souhaiter yo ba joyeux anniversaire pour balobi oyo eza mwana yo donc
obotama le 2 janvier tozo continuer toujours ko souhaiter yo ba joyeux anniversaire Linda Bukulu, nzambe asala yo bolamu car nde babengaka yo mwasi nzambe, alors nzambe wana asala yo bolamu e bele. Princesse Allegria mama na biso esiko zali wana topesi yo pe bambote, nzambe asala yo bolamu. Bonne année na biso nyonso, bonne année na mama Chantal ya nzambe. Toza na chaîne na biso moko, soki olingi otala ba makusa, olingi otala ba gag, olingi o se distraire na mwa ba gag, kende kaka na Chantal ya nzambe TV okotala okozala déçu. Alors merci beaucoup na bino nyonso obo partage yaka obo zalaka wana pona kobenga biso. En tout cas totiaka numéro na biso liboso na bino pona ba conseil, pona ba remarque, pona makambo nyonso o moni ya malamu okoki koloba na biso. En tout cas numéro na biso eza wana liboso na bino. Contactez Ursule Boteola TV okozwa yemoko et puis boko solola na limemia nyonso. Tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongite. Kobosana ko emete, kobosana ko partager te, kobosana te ko s'abonner et ozala kitoko mingi. Tokutani mbala ya sima. Bisous. Bye. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous. Bye.